mokolo elamu merci na bino vraiment bozwami partout na Goma na Ituri bozwami penza na ba mikili ya poto topesi bino mbote tokosenga bino toujours bo s'abonner massivement bo aimer bo partager ba vidéo na biso et kozala malamu mingi okika na cloche wana o liker o s'abonner kozala malamu mingi lelo tokosola bino ka toujours ba matali mboka Congo sur l'actualité ya Congo to embe bino papa Mao o azali moko na kati ya IDPS na ye tokosola sur l'actualité sur vraiment biloko na biso oyo sur alimentaire ndenge biloko ekiti tokoyeba te soki ekiti to pe ekiti parce que totamboli wenze tokomona biloko ezali kaka na baprix wana oyo ezalaka tokosola même matali est sur séjour en chef de l'état kuna na est ya mboka na biso mpe tokosola même matali politique ya mboka na biso elongo na papa Mao on a que déjà kopesa mbote papa Mao mbote maman journaliste boni santé santé eza bien équilibré on y parti d'un peu ce que tu as malamu ezotambola nango biso tozelaka 2023 hein tozela 2023 malgré tubamwa biloko moke moke il faut tosala baréglage ya bien hein pour que vraiment victoire ezala totale baréglage wana esengaki en tout cas banyonso bazala morale moko to éviter gaspillage ya pouvoir ozomona sikoyo hein po bakonzi biso ya parti mwa mingi gaspillage ya pouvoir mpe ezokota non c'est à dire que omoni nga naza moto ya IDPS ozomona sikoyo beau-frère nanga aza na IDPS te nakokotisa ye te akokota na IDPS oui mais nakopesa directement pouvoir te akoma conseiller ozomona sikoyo parce que du fait kokomisa beau-frère na ngai semeki na ngai je ne sais pas qui oyo azalaki koseka biso oyo abanda kotiola biso oyo abanda omonaki bato ya IDPS nini tala bango na bacombattant bamona biso bato mama ntina bandako na bakartier oza moto ya IDPS amona motu pamba ozomona sikoyo mais sikoyo on dirait que bakonzi ya parti surtout hein bakomi ko sopama moke ozo comprendre sikoyo hein bako ole bazwa ba combattant bakotsa bango bakozwa bato na bango bon bazozwa ba combattant mais mingi ezande to banda na ye to sala na bango c'est mon ami to tangana ye to zaki na bango na poto to zalaki boye to futula esika moko moi relation wana et comme net ko sala ko za récompenser ozomona sikoyo hein kozwa ye opesi ye conseiller opesi na place tel opesi na place tel pona biso pona ngai wana etala opinion na ngai moko eza gaspillage ya pouvoir il faut to éviter gaspillage ya pouvoir na parti ozomona sikoyo parce que soki tosala yango eko rattraper biso to risquer et rattraper biso parce que du fait que pesa conseiller na moto mosusu kaka ndenge ozotia bango kaka ndenge wana pe kosala recommandation na CEP oyebi CEP eza commission na biso électorale ya parti kaka ndenge bazokotela kaka na ekoteli wana pe bakombo yekeye na CEP kaka na lolenge wana pe CEP akoate yango na CEP akosala yango bake na base bazala bacandidat est-ce que ekoservir IDPS esimba te ozomona sikoyo naza na courage ya koloba yango ke to boya gaspillage ya pouvoir to gaspiller te soki aza ndeko na ngai azelanga na ndako soki na co-ministre na bandi kokabela ye ou bien olingo sadere na parti obandi maleme akoti eloko mosusu yango wana ke o aza moto administration publique o asalaka na place tel o aza cadre tel na entreprise wana etali biso te IDPS soki aza sadere aye na cellule biso na IDPS te oyebi yango ke adhesion esalama wapi na cellule sali de base na quartier mais oyo ekomi ke par exemple ke bato bakotela na niveau ya permanence mpo anini mpo aza PDG ex mpo aza ancien directeur mpo aza directeur boye mpo aza motu moko boye te wana eza gaspillage ya pouvoir mama toloba yango toloba te tokoloba so tolobi te nani olobela biso motuzu te il faut toloba yango avec courage mais en même temps tofélicité bato mpe basala malamu ozomona sikoyo net par exemple ke tozwa son excellence ministre ya finance Nicolas Kazali ye penza atali gauche droite alobi ezala combattant ya base nazozwa ye na mosala epe azozwa ozomona sikoyo moto ndenge wana tofélicité te tokofélicité ye ozomona sikoyo mais mingi na bacadre na moko balobaka bacombattant batanga te niveau de ngai naza combattant ngai naza combattant naza secrétaire national ya ligue des jeunes chargé ya question électorale ngai oyo licencié en économie licencié en droit gradué en philosophie et diplômé en sciences financières ngai oyo naza na base ese natanga te nabimisa badiplôme so nayaki nango awa na milatari yo bato balinga bakokama mpe kutu ozomona sikoyo toyebi me nde bato mosusu
nayebi te ndenge bamoni conception na bango ozomona sikoyo mais en tout cas bakombata bavandi na bango calme batala kaka mokonzi ya mboka batalaka na bango moto mosusu te bakosa te ke bato kombata eza boye te kombata aza na ye na mutu te kombata atalaka nde bakombata ya base kwa biso nyonso totalaka chef de l'état mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi na UDPS toza na biso mutu ya mutu te toza na biso bato ya bakombata ya UDPS mpe mokonzi na biso président de la République autorité morale na biso tolo bango te tolo bango yango wana tolobi ke bamosusu baza mpe oyo basala malamu neti excellence Nicolas Kazadi azwi bato ya mombele tala nanu base ya mombele na cellule ya mombele me alobi nazozwa bato ya cellule quelle grâce quel motema ya bolingo ya UDPS combattant aboyi na ye gauche droite obi te baselili mpe nakozwa bango azwi tokumisa ye te tokumisa ye tokolobela ye te tokolobela ye ozomona sikoyo mpo UDPS omona force yango liboso eza mombele banda tozali na opposition mombele nde biso oyo mombele bana mombele oyo ngai naza wana na mombele na seli ya mayulu ngai oyo ozokomprendre sikoyo na base UDPS mombele c'est l'opposition na ndenge ya kala wana ti lelo d'ailleurs alors son excellence ministre ya finance Kazadi ake kozwa na selile aboyi na ye mpe te koboyi na boyi azwa mpe ya bango mais ye mpe alobi te tozwa mpe kota mpe ya base tozwa bato ya selile toke mpe son excellence eberand oyo ya numérique ye mpe andimaki tozela aconcrétise tokolobela mpe ye bamosusu mpe baza bele nani oyo ministre son excellence Tony Mwaba ye mpe andimaki tiako aider cellule mayulu ba cellule azo bango tozela ye baza pe bazozwa ministre agriculture son excellence national bon na eroya kaka tala kaka te ye pe andimaki tozela baza ebele bazwaki ba nani ba kosenga bosenga nani ya kosenga ya bana mombele ya cellule mayulu bako répondre yango tokolobela bango et ekokumisa bango mpe mpo bango nde bavrai combattant bango te mpe bazotala UDPS eza te neti bato mosusu ye azolinga kaka agaspiller pouvoir tobe gaspillage toboyi yango gaspillage na bisika nyonso ya UDPS papa mao tokende mpena lelo babeti mbela babi biloko ekiti me natambwisi mwa kamera na nga na wenzi yango nakomona baprix ezanga ndenge moko babi carton Thomson ezalaki na $45 ekisi na $17 mais c'est comme si eza lokuta baprix eza kaka likolo mais bakobelela balobi association ya bato mpenda oyo basimbi mwa mbongo ya baentreprise fake bango nde baza kobloke po te biloko ekitaka bon peut-être bacongolais bayebaka te eza basyndicat eza équipe mibale basyndicat mosusu babengaka yango basyndicat ya basociété oyo badefendaka baintérêt ya batravailleur mais eza syndicat mosusu babengaka yango patronat badefendaka baintérêt banani ya bapatron yango babengi yango fek wana baza kaka na intérêt na bango bapatron no syndicat na bango fek yuma badefendaka baintérêt na bango balingaka perte te balingaka bavwama population asouffrir bango baza bato oyo babengaka yango bacapitaliste bango nde kaka bazala na mbongo peuple asouffrir balingaka population te baza na bango bapopulationniste te bacapitaliste balingaka badosele peuple mwa eloko na monoko ya kodose souffrance ya peuple nde bango basepelaka régime oyo tozalaki ezalaki régime ya nani ya bacapitaliste ya bakabiliste baza bacapitaliste mpo na bango ekonomi nyonso nkita nyonso eza na maboko ya banatu ya fek wana bazodirige Congo bazotangisela biso bozwi ya biso moko mbongo ya biso moko ekonomi bazotangisela biso ondire na serenge ondire tala na biloko ya ndenge wana bazokee soma biloko na nani na Namibie carton moko ata $10 mais baye $85 ese bolingo ezali baza bandeko na biso bazalaki bandeko na biso te elakisami lelo baza na soni betike tungulula bo betike tungulula bo ebo betungulula mama salanki lelo oyo toyebi ke carton Thomson na Namibie ebanda kute autant banda Namibie tina port ya Matadi ezalaki autant lelo oyo bandimi na bango bandimi balobi ke bandimi kokitisa yango mpona nini seke na bango ya eloko liboso eza nde mama eloko liboso bandimi kokitisa eza mpe eloko malamu
Pona nini vérité eyebani. Ministre de l'économie azo mbote na yebana lukumu na ye alandi penza état de droit alandi pena vision ya mokonzi ya mboka. Mais papa balobi biloko emata parce que pour aller dia ekufa ekoma port ya mama Olive ye muta koma koteka na compagnie ne égal wana yango nde bakomatisa biloko motuya babe muta bomi makambo nyonso nde biloko emata. Thomson toyebaka eloko ezaka eloko ya moins cher mais lo Thomson ekoma motuya par rapport à sauce. Mais pour nano te tokende kosomba tokende kotala basomba yango wapi baimportateur wana bakende koimporte wapi pays na Namibie. Ministre de l'économie oyo alanda vision ya mokonzi ya mboka ake tina na Namibie ake vérifier na bato ba pêcheur wana industriel wana carton eza combien parce que bango passer na ba commissionnaire na bango hein passer na ba commissionnaire na bango basali ba production na bango basali pêche na bango batie na ba chambre de fraude baza pe na ba commissionnaire na bango bateka na bamboka na biso oyo ozomona siko hein bake vérifier prix ya carton ya Thomson benga chincha wana babengi ba biloko nyonso na ba poulet o bake vérifier partout batu wana baza mitema mabe mama en tout cas soki lelo oyo balobi ke Thomson ekite na $17 de carton bamosusu na $10 vraiment congolais nazobisa bino bandeko na nga bacongolais en étranger vraiment nazobisa bino ke il fallait ezela kaka président Félix aya le peuple d'abord oui po Thomson wana ezonga yango moko bandima kokitisa yango mais bandimi na kopesa biso don te bandimi te ke o bonde babiloko moko philanthropique te pesa cadeau moko boye te bandimi yango po tobimisi secret na bango bazozwa intérêt ya ba 10 000%. Donc moto osoma eloko na $10 et à ça la dépense on était on est ça $15 ateka carton Thomson na $85. Donc amona biso batu pamba ba azo biso ba sous-homme ba sous-humain batu moko papier hygiénique tala na motema mabe ndenge wana après azotia batu maboko abandi kosambela batu lelo wana ko bebisa momundu batu a gagné élection te pona nini motema mabe tala ba carton ndenge azotia cher hein et batande wana bazana ndeko na biso batana ndeko na biso te so landie bebe bazana bango pembe biso boyi batu oyo ba meti blanc to boyi ba meti noir to boyi ba wana ndenge bazana ba congolais ozo comprendre hein mais na bakonzi ya mboka na biso batie biso ba complication mama batu wana mais to vivaki te kaka bango bazo vivre ba meti noir 18 ans ya calvaire pour na peuple occupation complicité na ba meti blanc na ba meti noir maman tol bango te il faut tol bango so tol bité na lobela biso ngo azate ba meti noir ba meti blanc en complicité na occupation ba kangi biso catch lelo yo biso to kanga bango catch maman bako biso to soutenir loi ya Noël Tchani wana il faut ekende ba basa pona yango ba soutenir na yote ba to muksa bino nyosi ko tombo ya mama papa pona nini ba to ba meti noir oyo ba meti blanc oyo komona bazona bango ata pangusi mafuta ya nani ya vidange tokoyeba ye kaka mbula ekobeta secret ekopanzana papa mao tokende na est mboka na biso esika chef de l'état akoséjourne tomoni chef de l'état akutanaki na homologue na ye rwandais Kagame basololi basigné baccord bilatéral oyo pende elobeli na ntina ya bainvestisseur mpe na maimatali or ebite mboko ekoboma biso yango ka chef de l'état okotia bango maboko tomoni afuti mpe mosolo ebele ndenge volcan ebebisaki mboka ya Rwanda mbongo wana mpe okobakisa yango te po te ekonomi ya mboka na biso emata fo bapesa nga na Rwanda papa mao bon omoni mama na biso vérité politique eza eloko mosusu biso pouvoir ya papa Félix Antoine Tshisekedi eza mpona kosala haine na bato te ya kocrée baconflit te ya kosala mpe baguerre te mais ya kozongisa bato na nzela oyo nyonso asalaka mabe na ye azonga na nzela azonga mutu ilelo nazo biso ke Paul Kagame président ya Rwanda azonga mutu kolongwa na Rwanda po aya na Congo tobandaki kuna epa na ye po azwa courage koya na Congo pe totuna ye mituna ngai nasepeli na journaliste ya liboso azwaki parole batunaki ye Paul Kagame aliaki monoko abimi libanda mpona nini eculpabilizaki ye ezwisaki ye ngambu na ye alobaki déclaration na ye wana ya mabe ozomona sikoyo esepesa bakongolais nyonso na monde entier te emonaki alobi ke aza politicien te azwaki manduki akota na pouvoir na manduki aza politicien te aoloba bilobela azomaîtrise te bilobela na ye ekokanga ye ata ndele akokota akosamba na bacour international mpo na yango
akosamba na baboloko akokota baboloko mpona yango akokende na CPI una TPI mpona makambo wana oyo alobaka oyo asala ekimaka te mama ekufaka te ekozongela ye ozomona sikoyo mais sikoyo mpo akanga ye bien il faut abenda ye politicien mwana politicien aza mwana maçon te aza mwana menuisier te mais mwana ya politicien ozo comprendre aye mpe kokumba papa na ye alakisaki ndenge kokumba mboka ozo comprendre azolanda yango na état de droit oyo biso tolita na yango Kondo Etienne Tshisekedi, que son âme repose en paix, à l'État pour la démocratie dans l'État de droit, les loyaux à rendre en effectif. Les loyaux État de droit, ils ont instauré dans la RDC. Donc, quand tu peux dans l'État de droit, il y a un monde qui bat s'agiter. Mais en tout cas, il y a une force de mission au Congo, dans l'Union sacrée, il y a un baby Samisala na kuna ya Kagame. Au moins, bateau union, ce président de Ngakekuna, balobaki trop, même opposition, balobaki trop. Balobaki facha okoma goma te. Akokoma te. Bayebi yete. Fati, c'est un Congolais natif. Il y a Makila. Ako ki manan. Bayebi malamu te. Mais bateau bayebi baba, muso abandonné moi ndamba. Mais témoignage non. Yé asa sincère na vie na ye. Il est très honnête et sincère. Et là on lobby yango. Azo kene liboso. Et puis ako kokisa yango. Même ba promesse ba promesse ba éviter. Président a créé agence moko et zalaka wana ba promesse nyonso salaka. Ba notaka yango. Ba rappelaka yango. Ba teka yango na ngonga. Non, yango nazo batement nazo répondre bango te. La Bible eke ba promesse alobaka comme politicien ou politique. C'est normal. Partout dans le monde ça existe. Mais maintenant il y a une agence service mo na présidence et ça on a pona ko noter yango pour rappeler yango. D'abord so asali bongo, ba zu yango ba commission yango projet, ba chiffrer yango, ba ko présenter yango, ba luki makoki nango so emonani ba ke ko sala yango. Ozuma siko ya. A rappelaka ye ayebi yango pe très bien. Mais ba toi ko samate. Aza président ndenge ba baleka. Aza président mususu aza père ya état de droit. État de droit aza centre ya nyonso démocratie na kati état de droit, droit de l'homme aza état de droit. Tout mona yango. Ozomona siko ya. Ya watu bake na ndenge état de droit zomema na ndenge amemela mboka Kagame akofuka na Congo. Et d'ailleurs, ndenge akotaka na Congo boye, asalima makambo asalaki wana prédication na ye, pouvoir na ye abu ya pouvoir na ye ndenge azalaki nango kala. Sur le Congo, et ça sous-souté bana mukolo wana. Et que na, il faut subir les sikoyo. Il faut subir sikoyo. Il faut subir makamoyo. Papa Mao, état de siège to moni ko bakuna na est ba chef de l'état 15 jours ba baksaki kalate ko sila ba ko senga na Sénat na Assemblée nationale ba meka ko bakisa susu mikolo côté est pende kota na kimia kasi to ko mona pe ba bombarder paroisse ba kufi mo ba tanta et ko sale makuna na est mais bravo na ba FARDC na so ba ko samusa malamu to boni ba ADF ba rebelle mususu ba eko tika minduki kasi minduki wana ko kamwa minduki wana ezakaka oyo ba ndeko na muso FARDC ba ko salela donc mona ba teni ndenge moko c'est comme si infiltration za na kati ya armée na biso te papa yango wana mama oza pena na esika wana pena na bibo yeke mboka ezalaki na occupation occupation nyonso po evanda ba infiltraka armée na ba service de sécurité renseignement la police administration ozomona sikoyo partout tino ba province ba infiltraki bat occupation yango no bengi yango po congolais pata te ozo comprendre ba se serba kana ba métis blanc ba métis noir ba pesa bango pouvoir po ba tosa bango comme ba biso pe ba congolais à 100% pe bazaki ba traître bazaki kuna na kati ndenge ozaki wana nde basala occupation na bango ba infiltré armée ezalaki infiltré sikoyo ebandi kolongwa malembe ba acte bazo poser ke ba ticha bombe eza ba mode ba méthode opératoire ba mode opératoire ba système vous comprendre ba terroriste mais eza ba bombe artisanale ebandi sika ça dit que quelque part ils ont échoué na ba méthode mosusu pour faire de à côté de bango oh méthode bazui vraiment na président zo soutenir bango ba bimi ba terroriste pendant solo donc ba pays frontalier nyonso président na ba otra souté ozomona siko ya ba la communauté internationale ba sont beaucoup que ba toyo et puis ba que l'église catholique tala kaka non vraiment ozomona te que ko ba ko benga balobi ba ko ba acte wana il faut ba traduire bango na justice et ba ebani maman nazo biso ke Congo eza mboka ya Nzambe
nzambe aza awa mopaya nyonso moto nyonso azokende masolo wana akosila awa epe kimia ekekota kuna président akekona kuna pamba te donc na ndenge bakomi na suka wana baza na faiblesse na bango yazo kutonga basala na méthode wana ozopanda or méthode wana esili toyeba ndenge atake yango ndenge tokosala yango kimia ekota total na barenforcement ezosalama. Je crois que maman congolais nyonso na partie est bazalaki trahi na bato babengaki bango bandeko azoloba swahili na ye azokanisa ndeko na ngai or mopaya aye mpona koboma ye mpona kosala mabe na nsima alia mbongo na ye azwa mbongo ozomona sikoyo ezala militaire ezala gouverneur ezala ate bazalaki complice na makambo ebele alors solution yango ezalaki il faut état de siège ozomona sikoyo trahison ezalaki na esika nyonso bameti noir bameti noir bameti blanc bazwaki esika ya occupation bacompagne occupation sikoyo tozala nini il faut tolongola yango malembe eza neti neno il faut kosongola yango malembe malembe na barwandais batanzanien baburundais mboka mofatina pendant 18 ans mboka mofatina melelo mokolo mboka akoti azwi pouvoir na ye occupation ya bu bia ndenge tokende bona ndenge tosala union sacré ekende kaka bongo tina suka tolongola tokombola mboka makambo nyonso ezala su te e to apuye mpe na suka loi ya proposition ya loi ya nani ya Noël Tiani eza mpona mboka eza mpona ye te. Papa Maoto, comme nous sommes presque à la fin de l'émission, moi, si j'ai mon quête abordé, les matata ponyo, toyo qui procurait à Kosenga Soussou, balong la matata ponyo ba immunité. Mais c'est comme si c'est nango ba ko protéger matata ponyo. Comme le chef de l'État yambaki 85 sénateurs, kasi bango bazaki capable ya rokwe isaye ko ba immunité. Président akoyela mbapango na ndenge mususu ke ba continuer ko siéger na état de droit. Ozomona ba siéger kaka. Pour esengeli bongo na mibeko ya bavotaki yango maintenant président akosenga na basénateur te ke bolongola motu tel te akotinda bango ata badepute akotinda bango te mais justice akosala mosala na ye maintenant tokende na procédure ya état de droit donc justice akokata likambo ndenge nini omoni bango balobaki non il faut passer na règlement d'ordre intérieur esengeli boye basali yango bavote majorité na bango esali ke balongola ye baimmunité te c'est normal na ndenge ya règlement intérieur mais ebomi infraction te ebomi mbeba ote mutu wana matata pono asala mabende yango wana pona bango bayebi te ba méthode eza ebele ndenge za wana soki cour constitutionnelle a interprété article 107 si je me trompe pas bien article 107 si je me trompe pas et interprétation na ye abimisi yango ari na ye apesi la cour de cassation automatiquement c'est fini terminé wana matata ba immunité ko zasu te système immunité te ba oyaka ko kangaye ko memaye asamba pe ba ko kangaye te pa ke pizo ka mbala moko te yenda zo c'est compliqué pamba ozomona sikoya mibeko elandaka mutu pona ko charger ye pe pona ko décharger ye te ya décharger ye pe ozomona sikoya mais sikoyo ye azobanga kokende aluka koluka boye non soki nazalaki ye na place na ngai na place na ye nalinga nakende na ngai nanu na justice comme présenter na présenter ba moyen de défense na ngai soki bakangi ngai soki balobi zongisa mbongo leta nazongisi bapesa bapreuve na bango soki eza valable nazongisi mbango na bango soki eza te ngai nazwi nakei na ngai nabimi bakite ngai na justice soki batia déjà baindexe yo babengi yo c'est que casier judiciaire n'est comme un problème. Il faut que ne peut pas laver yo, pas quitter yo, mais hier, azo sala bon. Nabi bien aza économiste, hein. So aza qui juriste, ça n'inga comprendre. Aza na économiste, mais économiste n'a pas à sauter. Bon, mais le président n'a évité, aza papa abatu. Mais n'ga attend na campus. Na simanaye. So mona siko ya na ba nebe simanaye. Asala na obete histoire moko ya, bo bango. Papa wana. Azaki na campus na économie na 3e cycle. Azaki premier ministre à côté classe, à ça l'examen té. À ça l'interroger. Mais kuna ezana principe na campus na université Kinshasa ozomona wana. O ngai ministre batala ngote. O ngai premier ministre batala ngote. Papa wana ex premier ministre akena campus azo ça l'examen té. Azo ça l'interrogation té, azo kenete présence ezate. Mais na fin de l'année alingi azwa. Balobi té papa yonani. Nga natala na valve bakoma na valve na moni matata
mais azwa quitté maman soko kena kabisa tuna ngana aza kuna na mona kiango ngana seki 0000 bar très mais papa oyo ndenge nini o ba rezo azolinga kaka azwa abite papa yo yakate osala examen moko mibale ndeni ozwa bali bon ça va OK te comprendre yo osala na deuxième session na marque na yo mais sikoyo zwa sujet yango yo sala pona troisième cycle na yo maman azolinga sujet ya ye tolo bango te tolo bango azolinga sujet na ye sujet yango pa ye nango basala yango na bato ebele tolo bango te tolo bango baboyi te papa oyo te topekisaki yo biloko oyo yo oza koya na source premier ministre ozali badonne ebele okosala mpe barecherche na yo na pete mpoza ministre premier ministre mais ndenge nozolingaka biloko bato basala déjà te papa basala basujet oyo mingi reprendre yango aboyi balongoli ye na classe ake na université oyo aza na 24 oyo na IPC kuna nde bakofabrike ye basali yango bapekisaki basala badépense ya 3e cycle te mpona nini kofavorize mpona nini mbongo mais yango olobi ke aza sincere te aza na mpe muta normale te alandaka schéma normale te mais ndenge na okende na justice akokende te tolobela yango te tokolobela yango tobeke papa na bango na classe azalaki na mayele te balongolaki ye na campus na 3e siècle azwaki te ake kozwa kuna mais lelo oyo akokende na justice ndenge nini moto azwaka na ye te alinga bafavorize ye tolobela yango de droit esalama tata ponyo il faut akende komimonisa na justice aza coupable justice ekosimba ye mais soki aza non coupable bakite ye yango wana mpenza makambo na olinga te eza mpona bapauvreté eza mpona baricheté la justice est équitable soki oyebi koleki mosolo ya mboka okozwama soki mpo oyebi koza non coupable ndenge kamere mpe akendaka ekokoma makambo mosusu ake makala ndenge mpe kaleve azobatama un jour justice ekondita mais papa mao tokomi na biso na suka message na bango nyonso bakolanda partout na monde entier na mwa mokuse bon tokoloba boye ke na bandeko nyonso baza na monde entier ndenge basepelaka na biso basepela mpe na télévision na biso Congo Lisanga vraiment so bazotalatala yango mingi bakomona bavérité bakomona mpe biso mpe télévision oyo na ndenge baloba bavérité emata se komata ekola se kokola yango wana me na oyo message topesa badiaspora nyonso bandeko napesi bano mbote mingi balinganga mingi balandaka nga mpe mingi yango tolobi ke na ndenge bolinga wana balinga mpe mboka koleka ozomona sikoyo balinga mpe bana mboka koleka ozokomprendre bazala patient mosala ezosalema numéro na yo plus 243 oui plus 243 81 43 78 78 2 na bandeli plus 243 81 43 78 78 2 bokomona biso kuna en tout cas eza nango politique makambo ya campus tobeti yango mpo azalaki étudiant neti étudiant nyonso tomonaki na valve nalobi yango lokuta te mais oyo tikaka ekende bongo matondi mingi bonexo de partout à travers Congo Lisanga télévision avec nos papa Mao tolobeki kaka matali l'actualité ya mboka na biso Congo tokomi na suka merci na bao nyonso na biso partout na monde entier JBB papa social depuis États-Unis c'est le Tunga de Lausanne na peso bambote Jean-Paris Talapamba depuis Lausanne Victor Kapesa depuis Allemagne je te salue mon vieux David Olito un tonton doux de caractère ya Roger Luma molobeli monene ya président Fachi bambote nao ngai biso nzamba zongi te tokutani na mikolo ezali boye